et na quoi système azabole na fungoro et tu as quoi. Comme nous avons l'habitude de le dire toujours que chez nous on est en train de travailler sur 3W Vision Plus TV, on travaille alors que toza awa na Flat Hotel BM parce que bisoton to vandi to kiki ono et le robot est place tel on se sacrifie pour que to komawana to vilabino ba image. C'est pour cela que to yé awa pour que to lukato découvrir ngana bino Bartiste nini o babomba mina katia Flat Hotel BM. En tout cas tozo kota pour que to kende ko découvrir bato ninyo yo bazana katia ya Flat Hotel BM et pas ya Bernadette Masengu. Toza awana Flat Hotel BM. Toza pa ya sœur Nabiso Bernadette Masengu. To kota boye ngana bino toyeba bananyo bazana katao. Pecho vu de loin. Taba pecho va de ya. Bonjour bonjour. Mon frère. En solo papa na Josiana. Tani bozama mukana. C'est quoi ça? Yanogi. Ah, yo mon toti Belgique là, on connaît 5 ans. Ah, yo, bon, la seule fois c'est laquelle? Zolo. Zolo va mourir. Ah, ça dit bon, ça va être pareil. Donc, et là on a encore ma astuce quoi, bassin. Bassin Fanny. Ah, bassin Fanny, Zolo. Ari, moi yo nozala yo kamara na mbemba. Yo avons na rafu kamara na mbemba. Yo comment nous solutionner yo kai ngambemba tozala ne chaka. Ndele lekine bo kamna solo na likolo de. Papa na ena vol, moi je peux plus jamais dans ma vie. Il y a solo. Ouais, en fait tu es parce que je devais ramener un kilo belé. Est-ce qu'on est Éthiopie, Ethiopia Airlines. On va Bruxelles. Moi je savais que tout ça la cascale na Addis Abeba pour Addis Abeba tu es Congo. Papa, tout ça l'escale na France. Tout le monde Paris pour toi fois mon Papa, tout ça escale na France tu es Kendesco Éthiopie na Addis Abeba. On a fait 3 heures du temps na Addis Abeba debout. Oh. Aéroport, mon papa, le roi matin, ce matin, la chambre de la coupe, tout le monde va dans les villes. Oh, alors, avant dernier, on a dit sur 6 ans. Avant le tout dernier. Oh, ça dit comment ça ça dit noté. Major vide loin. Il faut la tout là, tu faut pas moi ça la rambi là. Il y a la monité. Quand tu as besoin de ça, il y a bon engagé des vidéos, bah pour engager des amants. Ah non, alors tu as un micro, tu as un micro, ma moto. Ansuluzolo et à Maman Paradis. Ansuluzolo donc Atoye de Zalwa Festival à Bartiste. Papa m'a vioqué les Festival à Bartiste Bazawa. Papa vit de loin. Ah. Major vit de loin. L'équipe général grade à Kumbu. L'équipe général grade à Kumbu, mes respects. L'équipe à 5 Kumbu. L'équipe maître chaud à Kumbu, Noko Boyo Kumbu, donc voilà quoi. Donc, la Vision TV Kande Maramba Boyezalaka. Bon, moi, découverte, écoute, les sanga ya artistes et comédiens, Bavandiawa, na BM, et pas ya Bernadette Masengu. Hein? Papa vit de loin. Ah, Bernadette Masengu, yo tozaki no lobo, manika nangande mutapoto. Mais mutapoto la mona okanga ba photo. Na pesi moi tant kanga ba photo après na otuna yo. Quel sengo? En tout cas, na ebi ki 8 ans et belé, ça fait depuis 2014 et 11. 2013.
les 13 avril et les 13 février. Parce qu'il y a que Saint-Valentin a fait les 13 février, date on a bossé en Angoté. Jour en Sakenda. Maintenant, de 2013 à 2017, les temps est belé, ou ils Yona Nekonobo Kabwanaki. Sur le plan, il y a Kosa Bondekobo, et puis sur le plan, il y a Seine. Et ça, on est temps au Monier. Non, plaisir. Donc, c'était hier soir, comme on dit en Europe, et staphylocoque et gonocoque, et puis les syphilis. Donc, na fon na bana boué, pour nga bana nga na vivana ba petit roi mamindele quoi. Moi sous kilote, bana nga mi balia c'est vinongi, jubilé ya nongi, pour tout ça na bango quoi. De gaucha na Angola, onesha ya nongi, azapeli bana mboka ndenge za kaka. Na mon appel le koti, il a bana ngofira wa c'est quoi? Ndiki bo fon kaka boye, appel le koti. Ans le solo à Bengi. Bolim sanga pour na terre mais ça fait lengi ans na bamboka. Na bino bana roula la te sans na ans le solo. Donc moi na mama na ngaye na yebaka souvenir à suka to tourner kokoso. Kokoso ans nga chauffeur, ans receveur. Wana coupé na mukia jaune. Na coupé na mukia jaune. Au Kabombelanga qui est le même jour, il y a tournage qui est Arvage. Donc, à zone Sunda côté. À partir de tournage, wana express aéroport. Noko, dans avion, na lela. En fait, moi-même. Oui, et là, le Charlie, na sango même madame nanga. Parce que, nanenga mabete. Vidéo là, parmi bateaux que. Tola tana. Tiens, les sera bêtis sandal, les lomo nga lobby pe na betian. Ozomona. Ala mutu moko to vandi pa ensemble nda ku moko bato baebi. Mais jouna to pesa na babilo ebele to sala même baswahili oyo ka ekoma na théâtre lo mutu ke bana u patuka bango. To sala ngona kimbango. Donc bino nde bo bandiango. To sala ngona pale ngai bien masa na biso di shababa la duchesse. Oh. Duchesse, akoma mundi bout. Mais est-ce que en Zolo, Charlie non vu de loin, tant vous êtes sanga boinga na okama parce que battu belé pardon vu de loin. Là vu des questions na ngai. Non, na bien arrêt. Yo za journaliste. Oye pas bastard. Et puis bastard ba fan yo terme de oh mais la biso makila. Comment est journaliste? Le Guardiola de la presse congolaise. Donc, et puis, Bakombo yo dans l'émission. Et ça risque, et ça va comme batanta, boire bou, de penser. Et bien, le raton, le vibon, de Londres, ça là des émissions Pando, on a besoin de Jerry Cobetox. Cobetox, ça c'est émission à José de Londres. José de Londres, Tarangam n'a un bio journaliste ou à Bendara Beauté, journaliste à la deuxième république de Londres. Yo le gozo bon mon apôtre pour soigner yango wala. Il faut tchara poudre, tchara parfait, bah ça poto ba dingara lilasi. Tala. Tala si on m'a fioqué la colle. Ngala tika m'a fioqué les boules. Hein? O tika mande. Papa. Okoli. Parce qu'en Zolo, au moins locaux, bateau belé au batala rabiso partout dans le monde. Bandi maraté que les artistes et comédiens va vivre à Boué. Parce que tant que bakolobi, y'en a vu de loin. Bolatana ba sandal, bolatana ba bilamba, bateau belé ba za surpris tant sur yo kango. Tu vois na kutunda ko tala. Zana betali solo non na lubango te. En fait, ce sont des histoires qui sont éthiquement bongo gravées na vie na je peux jamais oublier. Tu vois na duchesse na ma campagne. Tout bah bien parler mobimba pas Végile Bavon. Végile a débarqué biso nanda kunae. Tout la liga to ya botokuti bilo libanda. Duchesse a bengi vide le no konde ni biso biso na parler ngana oya nanga chez yo l'état to lukanda ko. To su bilo ngana bengi camarade nanga Bernin ndanga na Afrique du Sud. Na bengi to che bilo na voiture to kende ko déposer Duchesse après ngana zonga chez biso pas maman. Na ebo to déposer Duchesse au côté blanc ta vide la kiti. Oh. Boyo ke na bitenga zonga na bité noko. Et pas na pas ma maison raté yo ko kendete qui tsa bloko to vanda parce que tant envie de là ba bonda kwana studio ba studio ezaka na toilette ma mnyo sona kat studio vide là on va na petit samso Arnold to ko mo vanda na Patrick Balo to ko mo vanda ngai vide loin Arnold Duchesse na parler wana to liara na to liara biloko udara liba bonda kwana so to lambe comme il felu
Moto donc vivre été. Sikoyo eloko moko marquant pas vie de l'un ba bien Karine alobango souvent batu baloba malamu mutuka kasoki azati. Mais vie de l'autre ouvant na net tout ça ba camarade to kena nzonzing biso touye 200 ça ba futi biso pe caché moko. Mais soki to kena nzonzing camarade ndeko so tozong nanda ku papa mona yebo oh lebo lambani amisi mbongo apesi baso ba tika tika nazwa eloko mo pas vie de loin. Ovana pardon Zela pardon asnaka non biso na poto comme brutalité ala bana na bandibu papa okamwa bombe petsa question mo ramke au sa continuité vie de loin Nathan wana yozaki papa parce que ndako ezaki yayo ozi ba paya ba yeba fanda pano quel que soit ba collègue. Mais Nathan ba koma ki ko vanda na sous ordre na yo parce ba caprice nini o bango ba ela ki yo tant bozo vanda na katsa ndako na ba batute donc yena richesse batute yo mo na batuto yiba na mbo frère ton sola ngalo débrouiller fina Mariano be bande la fille yena richesse ba pas Vigile ba fona ma campagne abeton bien te Vigile a teki le pango saka yebisa ba locataire na yeke a teki le pango so ba uti veiller mbule beti parce que muta somel pango de l'année fois côté koki abuka ba porte na monoso ba misi lokoli bana et pour lambola oui batamaki c'est tout ça là famille yena richesse balala na mbetu nga lala na karo tikili ba ngomi eloko alo bien na na moni ki na mutema to kemna nini boye pardon s'il vous plaît $300 à cacher mais chaque jour on a tika rambongo à kolia donc non nazana pensé que bango ba na mbongo richesse soka zimbongo alors na bekatef et puis soka ngam koranga so naza piaka baba na mbongo donc basoma biloko na ba komo bokelanga cheto ai balali ngulu yango demisuni bolala an sa repasser bilamba na ye fabi mlango lobi na tongo 5 heures de chasse à béton abimi nango oh c'est quoi ça to yiba na bongo yibe mboto kaboli après ba émission na poka to yiba to yiba ke moto kaboli richesse azala na betaka nyonso azala te pardon non c'est bon te prends te vraiment donc voilà quoi non il y a pas souvenir parce que mais casser les cas déjà mututu azana parcours na donc voilà quoi richesse ay kara donc ye loka iba ko lamba kara za mayati azana kupana nyo lingolo ba mobombi na richesse bon azaki ne ba le côté belé ayaki ba le côté belé richesse a mona kinzenzengo na lemba yo mo toka papa richesse avant na kinzenzengo kinzenzengo na commune makala mais à cause ça bato avant na biso mo kazo kosa biso poto kabona nenga na lemba super au mona à côté c'est pas na bango na boutique mo na kota na boutique au mona soka bokei ba taxi ngaba kenza à côté ake makala parce que azo kosa biso ke ye avant na lemba papa tele kimuko mususu ko to sala surprise accompagné de to bimela mana kinzenzo te to uti très loin tant to beta ma solo boy ma solo za ebele ya osakanati to va ensemble to uti loin ngala betela ngo mère parce que na ba photo nde yo yebi yo posant na ba photo na to beta dame chenga na bio za c'est la famille ozomona ngakutu mais mission nga pena na olingolo baté na otala ba nombre de vieilles missions. OK, problème exacté. Mais en Zolo na sepeli en tout cas tous 8 ans, ça fait plus ou moins 4 ans. 4 ans déjà aux Alibanda et puis awa na sûr que ba public no ba lelio. Ba 8 ans et belé ba savourer nenge bazaka ko savourer au kalaté. Parce que le lo nengo zongo za na kinbo aux na séjour il y a combien de temps? Bon bah tant ans illimité parce que moni tous ans tous pas Bernadette Massengo. Donc tant bo ça na bino il faut asa mutu moi la moi simo malamu BM. Ta la BM tous ramener na Bruxelles tant na zo na bengi BM bino kinde kutana na la gérante grâce ba sala maramnyo so malamu yo za mutu na ngai. Yango na yepe na kuti parce que eza ndenge yo lingela bina ngakota chambre yo sepela nango. Na yevuma papa na ndenge na biso poto moi mali les ali. Chambre za kitoko moi côté on a mon film ozomona nyonso yango fo batutu ya poto tango bazoya babeta tour chez BM bazala décider donc bazotia la biso ba drande ba tira biso na poto ba ina mana tango ba changer ba su mutu za kitoko donc yango wana donc batutu ya mikili kutu ba robuka na te fo babeta tour chez BM za tout bien c'est quoi ba fanatique na nga siko na zonga wana
ngai mais chez BM on peut si référence na moté teza na bandal chibangu na bakayao na bakayao wana place maiza fizalaka wana de koma BM ari obo taxi en publicité restaurant zali boîte eza mamutu ezali sikoyo mpona ba fanatique na nga na za suna kiniti na yeboye bino ba masana nga bozana ba mouvement so bobengi mutu na bino ya kocha biso po amena osenga nde boye denga tuna jeza na pokwa pour moyo nazo kokate papa na okufa mais so bozana posa na nga ndenge papa on est na lingila yo nande pe na kana souci na yo nde po kana souci na ngande ko na yo nangolinga vraiment tena peso rôle moko jouer na maman yi donc non ça la film mémoire porno pona ba pokwa te pona climat Mbemba, gondo na ngeza. Ya okinala gondo ane kende zongi. Fongola ya na ngopo. Ezale pantalon ane kenda poto liboso ya mugondo zongi pe deux fois. Mugondo. Oza problème na mugondo. Fongola kuna. Liboso ya mugondo, liboso ya la kilote wana dona kendaki nango na e nango. Skonela ans na tuna question moko. Kokende na yo poto bato ba ebara ans luzolo na kata groupe Sinark. Skonengo za de retour boy. Bafano batala rapson na Kinshasa bacha espoir ki ba omono kana kata ya Sinark ko participer. Wana pali wana nda kunanga. Yona Caleb oza na problème te. Moi président Caleb. Faut reconnaître place au outil. So yebe siko zo kendete. So yebe siko zo ken au outil te. Place au kende za la mobulu. Président Caleb aza papa opo lelo mokile banga. Na ngaka mwana mama na biso Agnès. Moi kade na biso lek nanga sou kavuma yo. Petit Israël Boula. Kade na biso ye. Donc na mwana petite sœur avant dernière na biso Aziz azana na camarade na ye. Kukilo tango yango vraiment. Luzolo ebo batela. Après 4 ans papa ezui ba mali les una ba coup de froid. Mais ebeli kosuko na poto. Papa au moins kiloto ezabo parce que nga na gagner vie na kiloto. Na robosa na ngote ezalo atenya papa vie de loin. Ozo comprendre ari. Président Caleb aza papa oya bimisinga lelo po mokile banga. Je resterai toujours reconnaissant envers ye azana gratitude na nga nyoso. En tout cas, na prendre le remoko, mwende na vandi boy. Noyara ba mona opé, batu ba mona ekala. Noé, un petit frère président Caleb. OK. Donc ndo chomoni Noé awa parce que président Caleb a pesinga ndaku na ye. Donc na loba ndaku na ye taka mutaza na poto apesi ndaku ne kendo vanda. Noé aza chambre bien équipée donc ne nazawa nazape kuna chambre bien équipée, toilette climatisée ma munyoso. Ba clé eza na sac. Tout est dans la carte. Président Caleb, na pesi ba Nadine Mavinga bambote belé, na pesi maman Marie Ngimbi bambote belé Orlando. Pesa ba Orlando te. Orlando Ngimbi Gypsy Bonganga bangoto. Yoza petit frère Caleb mais beaucoup kana makanicité. Te bon il faut pas voir na makani. Les Caleb mais l'esprit a pas ko. Donc azan les Caleb mais esprit a pas ko. On a maîtrise de. Pour l'action de Henri Caleb c'est mon papa, c'est la famille. Bino nde boza so bengi na ba tournage. Na osepela pe po batu belé na poto baloba ke ah basila mais Carles ali papa. Bouleux za na on a. Na lobby depuis ndet nanga vraiment bato nyos balobaka ke basila non. Mutu nyos kinda poto po aluka vina ye a sala makambo izana vision na ye. Artiste a vidaraté. Artiste a vidara mukolo akufaka. Ans Luzolo. Vie de l'antolo bara changement par rapport à ni parce que au moins la race kin toza ba réalité est belé. Tola muka d'abord na tongo ozora boibana verni bazoleka bana cirage bazoleka mais na poto ba bloko na ba mankango. Ba mama manga bazoleka ba mama matembele pondu yango na poto ba bloko na ezara. Est-ce que tant to vanda awa et puis ça ba artiste inspiration de temps à autre. Et puis ba inspiration est belé. Ça l'inspiration pour na manga ba mama manga bazoleka. Mais tout ça, sauf de côté de notre là film, Boeto est pas vraiment. Là vous avez raison. Beaucoup na bombe tango beta bino. Voilà. Bino pe boluka bombe beta. Parce que biso bombe la maman la molembek. Voilà, et ça c'est ça na ba différence nango. Luzolo, au moins une différence na lobi te zana expliquer le monalo par rapport à nine. Au moins na poto, bozara ming bozana ba hiver. Hiver ils aura tant que les cas été pardon. Tu vois maintenant, pardon. Mais total ba documentaire tozara connecté, Si vous avez un canal 7, un canal 7, on comprend.
tozwaka temps ya kosala va comprendre biso parce que tovandi c'est bien que bandeko na biso apoto balinga bamona naturalité ya mboka na bango. Et puis de la volonté nina eloni nana loba par rapport ya hiver au moins temps ya malili bazwa babimana ndako ne biso de bimana très toté parce que na ba tournage au mona ke en salam kapa na 8h to 6h na kin ça comme déjà salon wana tournage mo boy ça comme déjà kingabo ana tournage sikoyo soki artiste a fait na volonté wana soki artiste to kima artiste soit fait na poto asilara non non artiste asilara te lelo na biso apo firenza yaka hein ba film a auto sara na poison ngaka o mona ke bulo eza ba ya fioti ngoma bayaka ngana to sala ndeko na ans na bingi ans na to sala supermarché na Mazali ans a joué ans ndeko na Duche Zigura la Duchesse o ayaki ko zombala ans ta masalango nani Armand ma fille à moi actrice na nani Shaidana basali plan et ça qui succès mais Tantini Meta Janify mère Vala yana kabose na pesi mbota trop de taka na koti na mona na grand prêtre le roi Wilo Longomba ennemi solo kwanga pamba Wilo Longomba ta niveau so a Wilo Longomba lingi aleka na théâtre ya vie de loin ta niveau mutasila hate on sent un plaisir na mon acteur no moi mais non ga otsanze mone mo buna ba théâtre nkela yanga na zo lele ma bela bisa vie de loin na vie de loin na profiter pardon ma vieux na profiter na loko ah oui Longomba na théâtre ya vie de loin les lobby sobe na kinto na ba grand prêtre le quoi ba JB ba Wera siko JB piana papa chéri Motopamba mfumu ya Yoji siko comment na bato le quoi ba JB à cause se permettre à ça la image pour qu'ils aient illustré na théâtre vie de loin to a parler sur vie de loin ninga oui Longomba sala ki possible nga mono papa chéri ba comédien c'est possible voilà voilà kasa voilà nini yangu papa chéri na moyo papa chéri politeur au libanda politeur au libanda azui kasi azui mbongo ya produire papa chéri na moyo obimisa papa chéri ali ambongo nae na lali papa chéri climatiseur bien chambre 16 climatiseur Samsonite ça va vide loin Charlie Banda. Mutabongo. Kaselo la lobité. On va vidéo à Kimi. C'est quoi le zolo elo bongo parce que na monaki image à Wilo Longomba a telemi libanda. A telemi libanda pour qu'il y a ça la eloko wana. Mambo lobi na biso na éviter les artistes congolais so ba se permettre ça eloko ndengwana parce que biso na mona deux fois na bino artistes comédiens deux fois bofula bango plus. Bino nde bogazara bango mingi mais bango ba pesa bino chance ne bino ba pesa bango ti. Non, le problème c'est quoi il faut pas que tout tenir bango rigueur. C'est par rapport à l'em sous emploi du temps. Moni loko na loba na profiter pe na pesa message moko. Na pesa na vena la patoche Théo Mukendi. Donc na loba la patoche le boko mobile le boko lesa bakata on te vena Théo Mukendi na la Louvière. Henri nga biso toza ba renommé lelo na mamba théâtre à Congo. Ozoka mana petit nanga. Toza ba renommé na mamba théâtre. Mais lelo ezana ba musicien mususu ke. Henri abimi pega lobby attends biso pe toza succès pe. Parce que biso toza toyebi ba musicien belé ba bima biso déjà potel et tout ça mamba bimi pe na sima. Mais ba mususu bazaro komele patangi message na bo répondre. Mais ezana ba mususu ngana solana ritata inertion na moni na ligne ata na moni na ligne te boni papa au monde on répondre ah ça va ba msupe basa en attente là msusu moni message no to boyi nae ozomona c'est dépendra na imera mutu msusu be ba ngana bango répondre ba tuté mais ezala considération ezala roi Henri malgré ba ki potoni toni tout le temps so on a besoin na nga ozo ngai obligé so bengi nga toni nga na vanda jour mususu boy na saleli vidéo nini to yo ka musique to ka nze mona mama vidéo la tinde nga alelia boule masana eton to vanda ndé to seka asbaleli kuna na pena leli ma mère ku to ko na pas tega yo no lela terre yo so bien on sait image leli ans na poto
Araswaki utanga yena ya wana mokili nasala kana motema pembe baboko likolo nakolela nzako mbasunganga ya lefa kutera yete mama paradis mama paradis tomoni téléphone papa bondi na ndeko no azolela okanisa yo ngape ko tutana otya faire casser na pasi na sangi mwena yango tala yo pana tikala ngala sina bala luzolo omone mission siko na nzembo na pena lion bala mabali ya biso tikelo siko zala nzembo ya mami mbula makanisi maleki ngai butu nalala te siko nzembo wana tant nazaka na kin na ndolela na kanisa mwana mais siko na lela nzembo so na becho na parler na kanisa ba petit na ngana kanisa mère na biso na ye awana poto seko sala chérie pona yo ouais lelo na songi vous comprenez tout donc tout ne po kanisa mère na yume vous comprenez Henri donc ba mission sous retenir ba rigueur te. Là, monsieur, ça par rapport à l'emploi du temps. Henri, ben émission, tu es salaman internet, tu es la plus meilleure émission. La émission, oui. Si vous partagez un qui toko, bah tu vas recevoir là parce que awa, ils ont. Tu as 3W Vision Plus TV. 3W Vision Plus TV. Si vous partagez et l'euro qui toko, la meilleure émission parce que tout ça là normal parce que biso comédie. Bah connerie zate, bah bobar zate. Biso comédie, ne ba lobara. Mais bon, ben la combo na été au émission. Il y a émission beaucoup. Comme moi là, pardon. Les Guardiola. Na Bruxelles. C'est pas comment toi ça la farine. Tokende Zurich. Ladies and gentlemen, ici c'est monsieur Aboubakar Dabsalam Tutu. Batuba Kiti, Toki. Kombo Kaka. Babiga, oh, quand on va passer Kombo Bolege Logo Gozala. Yango wana, profiter, Henri, Bakata Ote. Après, si vient Guy Makoda, Brad Pitt, Bambote Belé na Bruxelles, Patrick Makoda, Yazo Mekako Tchacho, Kwaza les sels Motuba PC, Produit Tchacho Kozo Simarati. Et permettre. Gilles Makoda, na Pesho Pe Bambote Belé, ya Mamita Makoda, Bam famille Mobi, Maman Mundele, Maman na Kaili, na Pesho Bambote na Pierre Noah, Fatou Miracle, Pe Azoya dans 2 semaines. Na PC Bambote Belé, Gloire Inside. Fatou Miracle, Tata Mosa Bana, Fatou Miracle. Donc moi c'est na biso moko quoi, Fatou Miracle. Ngala pesi mbote bongo na Mama Paradis, Maman na bébé Priel, Anaël. Madame ya Anso Luzolo na pie Bambote Belé, sans oublier Bela Dinganga, BD, na pesi Bambote Belé, Anso Luzolo tolingi toyeba, lelo skonengo za na poto, différence nini. Différence nini. Il y a théâtre, il y a poto, na théâtre ya Kinshasa oyo bande ko travailler, soko différencier les biso na toyeba. Na ndenge ya mindele en plan rentabilité kuneleki parce que Mundela Robingo one man show ya 10 minutes ta ozwa de mbongo ebele ozo mona mesko na ndenge ya biso moko ya comédie congolais en Europe il y a rien qui ne marche parce que déjà ba producteur non boyebi ba mi benna na bango nzoto ba benna nzoto ozo mona mais awa c'est plus j'apprécie beaucoup na moni ba jeune ba bimie bele petit na biso moboy pomba leader amuno Leroy Thompson ville là bimuno Leroy Thompson bazo longola ba matokolo ba yena succès ba petit belé na basi ba bimi mais ba sali succès au félé bénéficier na ngoté par rapport ya biso papa o ya biso décembre ba agence ezake tondi totambola boto ke kongola ba code ya ko kongola biso to sala ni ma succès ozo ba te ba code musuku to bosani ko so ozo mon donc ezaki manata na biso mo la rekota ma petit pa yebo yo neti yebo nga na tika kinda za boeti ya za ema vandeni ampiaka na holugele mo mpe aziza sana ebiga grand frère ndena za côté wana série wana mambongo ezalaki mais lelo ba to ba sa théâtre lelo d'abord ba futa bango déjà te apis poto eza poto boyebela kalati na mikili me fola mukatongo papo kendo luka neti nga bomoni nga boye nakindanga na nchiki uzomona la muka pe tombe nga bino nde bola muka na la muka ma 7h parce que biso classe na poto bandanga 9h donc 9h à Mundele eza 8h58 au côté na kata école donc 9h wana ebete la yo na kati 17h. Faut pas dire 9h Mundele eza 9h à Caleb té. OK. 9h à Caleb so benga il y a présent Caleb. Et à 11h. C'était 16h. Ah bon? Bilo Poulou la ndor ça la biso à l'époque. Boze la Poulou 18h tableau moro moli le koti bokati tournage. Oso mona ya Mundele tanga bi 9h c'est 9h ngana 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 chic mais batu bala mungana tongo ba kiff makayu donc
kala ntongo bato baotindela biso ba 1000 euros ba 500 euros na mikili mutu mosusu omona po to atindeli o 100 balo boyi mpo okezala na agence Henri to bandeko oyeba ti nga mona uti mpo to na comprendre réalité tovanda bomona moins 10 degrés wana boyoka ngo na sango moins congélateur obotyaka badamage na poto eza eloko te obotyaka badamage na bino awa so malili ya mikili vide lo akenda poto ayebi na hiver totyaka bapoisson libanda omoi nde omona masanga omela nana oyiba Thomson na po yo monango awa et alors papa otyema ba Thomson malili ezaka danger ce que mutake mabulo na ye na malili bo atindeli au mois de décembre non bato ya poto vraiment merci na oyo nyonso bosala mpona biso mbongo eza facile te Henri na poto so ovandi motu bo atindeli yo ata t-shirt asombeli eloko atindeli yo na poto aa na bolingo na yo l'argent on le ramasse pas mbongo eza pasi na poto yango vraiment bato tout oyo bolamu nyonso bosalela biso à l'époque na oyeba basere na nga bamagloire dinganga baviolette dinganga bandeko bosana te Stomy Boy Akafulek mon frangin je te salue Junior Bongongo Union Européenne Tite Madilou na robosana te Junior Bongongo soit en plan Junior Bongongo Union Européenne Junior Bongongo ah master Ali no scène scénario ser nanga Matadina oza numéro na ye tout ça na Bruxelles c'est quand boy ya Wani Evelyn full option ah Wani Evelyn Mamitadine donc Mamitadine na lokai de donc on a habité donc on a pas à travers l'émission oyo aux numéro ya Mamitadine donc Mamitadina vu de là mutu na vu de là sur le benga 00243 09 98 04 50 50 vous avez mon niveau na petit numéro t'as niveau ce qu'on est-ce que ça numéro ça pas tout mon téléphone mutu donc après combien de temps na poto maintenant on peut ça numéro vu de là na mutu après 4 ans vous avez parce que c'est le zo là yé a bossé ma vieux yo t'as zo reconnaître nga faut expliquer faut na zo tenter faut na zo temps ya expliquer bon moi t'es que zo troublé et puis ma vieux la colis ah ça t'es gagné boyete c'est normal. C'est normal, après 3 ans, il faut la il faut ça 3 ans likolo ya papa m'a vioqué le moment là papa m'a vioqué le au père de 7 enfants. Yo pe papa Henri. Et bon on continue travailler. Siko Henri n'a confirmé. Je confirme avec force. On n'a pas tué RFI. Petit Bassel et les beaux gars. Les avant millionnaires. Avant to chiter na ba dédicace. Nana tourner le romo kosko net na moment au boy. Té pardon, net oza de retour na Kinboy. Mam au moins le lobby na zone vieux window. À l'époque ba na RTNT ba mi Félix Wazé quoi. Mon sac si je me trompe pas va na plateau ba solo la. Ça a dit de nabi na lembi na komo yo kanzala botika na kelia en pleine émission. Ça po yev maza phénomène. Au rappeler ngapelo le romo sala na émission Paulin Mukendi. Ba che obi kandeza à l'époque téléphone ouvert bazo benga ah papa wendo to sepela na nzemo mutu mo benga papa mbo yembe absonze mama Marie-Louise ah mwana we asengi Marie-Louise abe Marie-Louise solo yoza nakati wana akati muso abengi papa wendo batindi ba question pa Paulin azwango papa wendo téléspectatrice moko abengi est-ce que papa ko kolongola chapeau ba mona libanja papa wa papa boala ga Paulin t'es fait ça si ça bégi papa le gola chapeau pour la libati à papa c'est que tes spectateurs vous sous obéga papa qui tchaka poutou là ba mona ba vous payez à papa le gola ba question à la pole continuez émission là yo donc père avec mystique maintenant en sous-zolo pardon tozo qui est na ochité nalina eba maintenant vision na yo parce que mututo azara na bit ça na likam na ye na moni que ozaine okenda poto ovandi après 4 ans na poto oza de retour na Kinshasa parce que vision na yo par rapport ya boulot oyo sala kato ozana vision eloko msoko proposer bato ba yeba en dehors ya art dramatique ya en solo asuna eloko mo razo lingake a pesa bato lobi to lobi kuna bon nga vision na nga premièrement na yebisa déjà ans oyebaki nazo se lancer nini eloko wana likolo ambe matela nga pardon s'il te plaît Jacques toi na bouanda tout na ngabo nazo se lancer plus na domaine na one man show nazo se lancer plus na domaine na one man show na ndenge ma ya mindele nazo se lancer na niveau wana pour ba théâtre na biso c'est pas mauvais mais côté wana ça c'est plus rentable pesa nga ngombe côté wana rentabilité za makasi na ndenge ma ya mindele ba mindele belé ba vandi ba otala yo ozo sala masolo quoi ouais kitoko
ozomona donc bazomona ozobeta mali solo osalama makambo ndenge ezalaka kala te bokomona nga so nzambe asungi mpe na bachaîne ya bamindele mpo visio eza mwa mosika topense mosika donc yango wana Henri na profité na occasion napesa mpe bamasa na nga baplay de Bruxelles le play de Bruxelles je salue le président Thierry Bouda bambote ebele siko ozali fise Chibasu na bosani te les réseaux aza kaka comme président Orange na le bien Thierry Bouda masana ngai Thierry Bouda quand on est à topeso bato peso temps boire bato na yo pour funa zong la 11 le non la 11 la le ngana popule kaka OK ndeko nanga mwana Jomo Dango ki kaspe nzambe nanga nzambe nanga masana Max Muyembe ya vana la la Dieu merci mbokani ya Marlène Tessa Hans Luzolo donc Hans Dieu merci mbokani ya Marlène Tessa Junior Kabananga c'est la fin de ma vie makombo yaka ils ont activé le talent Odo comprendre donc Dieu merci mbokani des vidéos là lobby mon ami Junior Kabananga Okosha Anel Kabafosset batunanga tout na pesi ba mbote belé Del Pirlo Matuba les représentants légaux de la marque japonaise en Bruxelles tout là t'as toujours idéologie toujours formée toujours beta Del Pirlo Matuba na bosanité batunanga tout ya sentir ton abeki David la merveille na Bruxelles na bosanité Glody Maka na bosanité Eva Modango ministre na pesi ba mbote belé tous les Judith Chibasu batu tout autres na ba Marlène Omeji Maman Metapinga Omeji ah Omeji jour à voyager ati oyi makambo sala ngana yo aller sabsoneta boma biso to melane to bo aboma biso na butunzo razo voyager Marlène Omeji ba pesa mukanda bandundu na Paris donc nde sawana Marlène Omeji na pesa bambote belé batu nyonso o yanga tozaka na bango na Bruxelles na bandeli souvenir nga Pape Mou Théodore Mukendi la Patoche député Eline Tsai le député national yaza ambulancier ba baza mutu soka koyi ba bengi mbango yesiko aza propre aspect na pesu ba mbote belé siko zali les vieux gloire Ntsai Isistola la pesu bino ba mbote belé batunanga tout ya Bruxelles je peux pas vous citer tous sans oublier là où repose mon cœur maman ya bana la femme qui m'a donné du bonheur dans la vie nazaki ko tâtonner mais lelo mère avanda maman Sarah Molobe na profiter na pesu mbote na pesu papa na ye papa Dédonné Moulobe, tonton Sylvain Moulenda, maman Passi, na sanité, famille Mobimba, tonton Tarsis, mon beau Esden, na PCP Bambo Tebele, toute la famille na salié bango, tous ensemble, nous avons battu la biso, donc vraiment na CP la trop na yo, toi aussi ça le bâti. Malgré toi dans le bana vu de loin, il y a un négonanga. Yes ko mission na mutu mususu mutaroya ko yamba biso pona bandi ko expliquer mambo ile kangana oui aza le sel muto na biso nyonso comédien mupende munene apisi aza muto abomaka bangungi na mupenda to kangungi bilo rebeleza roloba ancien joueur elomo nana loba nengo kenda depuis en sakenda équipe kufa pourquoi kufa parce que Lula Boma équipe pourquoi moi j'avais de volonté puis na chambongo avant ba comédien bana oya bango Léandre Aboma équipe match ba comédien et Zarasute et puis ma mère Djogo et Zalagi Hans Luzolo Igor des ministres il y a José de Londres l'a dit et son âme répond à PV na Fino Lisala gardien na biso et Sai Fisto yamba place ni Fisto yamba te c'est ba SMS. Donc, tout. En tout cas, papa m'a évoqué les quelques dédicaces. Bato batalio pe balingako. En sa bois qui déjà trop moyen bois qui a été bimalrola concurrence à mabanga. Mais apparemment Koloba m'a évoqué les être différent c'est zaté. Apesika maman nene bambote belé. Maman nene nkulu to pese bambote na pese pe bébé Josiana. Obiga Josiana na juin a ça 5 ans. Il y a photo il a fait toute la invitation tu as fait. Mais Bruxelles boye ka fait après même ça na banga il fait de ça ya poto. Yemo no ansa kimna ka partir de parangila bongo yosuko. Tobosani José de Londres. Ah, ok.
Bayabino, hein? Tobandaki bien, Tosil sapé bien parce que le roi de gloire a bombé puis a bateli. Bouti comment ambiance entre les artistes et comédiens Regnaka. Comment bondeko. Babiloko bomoni na artiste et comédien, c'est rare de trouver un on artiste et musicien. Bondeko ya boyi. Tala babiloko yo ansolozolo abimisa tali, pai o bauti na papa vie de loin. Parcours nino basali, nande kona tangi, Duchesse, Mike la Duchesse na peso bambote pa ozali. Parcours nino bauti na artiste belé. Tomoni comment aza reconnaissant na président na ye Caleb Toukebana. Oyo azala na groupe Sinark. Et puis azana ba séjour na ville à Kinshasa. Alors bi bandeko tout, oyo bana ba groupe bandeko tout ba contacter ye bo benga ye aza dispo pour na ko satisfaire ba fanatique na ye o baza ko tala ye kalatan azaki na ville à Kinshasa. Maintenant après 4 ans, il est de retour na pays na ye na mabele ya bakoko. Aye na temps aza awa to profiter na ye après ça sous ba tout savoir faire on a to moni kilote na ye wana oya uta na ngo Kinshasa. Comment kilote et uti ko ça la tour des rôles na monde. Et puis maintenant azongi na sou na kata capitale na mabele bakoko. Teoki ba projet na ye vision na ye zanini par rapport à eloko azo sala na moment où alobike azo luka a se pencher plus na one man show. Après ça biso mingi one man show eloko azo tangela azo travailler libanda pour qu'il appelle ça sous ba port. Parce que dans la artiste belé baza limité. Artiste belé bazo travailler té, artiste belé ba s'embrier pour rien. Et puis Toyoki comment ezalaki à l'époque tant ba marché à bandonding ezalaki, ba marché à ba CD à bandonding ezalaki. Comment tozaki au monde alobike na moment moko ezalaki na ketam sous ba mois de décembre awa par rapport à succès par rapport à actualité bon bazaki nango. Comment bandeko ya poto bazaki kotela bango ba code à côté agence au mabe abima wa mabe. Et puis loko moko na sepel na ye aza reconnaissant yena Charlie Nongi vie de loin de konaye na batu tout oyo ba soutenir bango partout dans le monde batu tout bazaki ko soutenir bango à remercier bango en exclusivité kaka na Vision Plus TV. Ça n'a jamais été une émission moko beto mon artiste qui ngana l'équipe artiste belé balekara awa. Maintenant tout le monde est loco en sous la lobité. En tout cas, bateau bazola na biso partout dans le monde. Torozanga pe ba yepso tout pe sabambote. Wana ke bongo na Dublin na moni Daninzila grand prêtre Daninzila na peso bambote belé. Na pesimbote na Dublin Beken Umberto, père ya danger et puis faiseur de prêtre Beken Umberto na peso bambote place aux Ali, Malela de London. Malela de London, les Guardiola de la presse à Canisio. Jackson Mangala, Salon Bercy, na Robert Ratour, na Salon Bercy un jour, na yapenga pe basi manga mutu. Tasha London à Kuntasi, hein? Bambo tebele pa ozali. Maman Pasteur Titi la source, Maman Pasteur, mes respects. Talara bino bozwarata o chama bolongo na se. Et puis Maman Squazolo Balanzambe. Maman Pasteur Titi. Pasteur Philbert Dinganga. Wana moni famille Dinganga Mubimba. Na pesi bino bambote sans oublier Bella Dinganga BD Fatima na pesi bambote belé. Na pesi mbote belé na Chanel du Midi. Mokonzi à Toulouse. Dans le bail so ba konzi na à Toulouse ba ali ba contacter le Guardiola de la presse pour que toye ba to confirmer bango pe. Ricardi Legendre na pesi bambote belé. Freddy Ndongala na Irlande. Les grands prêtres, les grands sapeurs, parce que Bango na Masole à Bilamba va confirmer. Na peso bambote belé. Adebasilou, les nefs qui bougent. Adebasilou, les nefs qui bougent. Hein? Bon matracien, place aux Ali. Olela qui papa Henri. Bah tu vas confirmer que ngana zarana yo. Les nefs qui bougent oyo. Que son âme réponse à paix. Grand prêtre le quoi papa Wemba le cours a confirmé qui. La peso bambote belé. Grand frère propre. Ya Maki Mayoya. Père double na reine. Vienga na kobo sanaraote. Pe sa mère double bambote nae.
Et puis Nadège, la poupette na France. Na Pio Bambo Tebele. Sans oublier, Héros dans l'ombre Nangaï. O Asala ke Binobo Monanga partout dans le monde. Binobo confirmé Ngai, Binobo apprécié Ngai. Gelor Soukama, caméraman, réalisateur, monteur, Oza Danger. Ba conseil Nabino, ba critique Nabino, Tozan Nangoposa. Et puis plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Weka. 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 Hii inakuya sistema za bore na fungurome. Ni njoo kuambia we Sofia. Shikia butamu ya muziki. Shuka we. Panda we. Ine vizuri. Sofia, 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 Sofia shuka. Weka. Sofia panda. Weka. Sofia dimba. Weka. Sofia shuka. Weka. Sofia kuya. Weka. Kuya we. Kuya we. Fika we. Fika we. Bamba we. Sofia. Shuka we. Shuka we. Sofia. Sofia. Sofia.